Matondo mingi na bino bandeko balandi epai bozwami kolanda biso topesi bino bayengekeni bambote ya mingi mpenza mokakozwa na bino banso bozopesa ngonga mpe litoi ya koyoka mayelongo bani mpona kozala na biso ya malonga biso bana baindo soki nzota mosuni ekolia ya solo mpe molimo aza na besoin mpe ya bilei kasi bilei oyo ekozala te na lolenge toza koliesa nzota mosuni na biso na babilei oyo elongo bani te oza hautement toxique mpona nzoto eza bongo ba artificiel singeli bongo toliesa nzoto na biso nanu ya yambo ya mosuni na bilei oyo eza naturel ndenge moko mpe na molimo toliesa mpe molimo bilei oyo eza bongo naturel na molimo elobi nini elobi ete mateya oyo ekobalana na kiboyindo na biso na kozala na biso donc tokoyoka mai oyo ya tradition ya culture ya bonzambe mpona kotonga lisusu moto ya kati molimo malamu akola malamu koleka lolenge mpe nzoto azokola toliesa ye naturel mpo akola malamu koleka tokobengana maladi tokobengana bakokoso na nzoto pamba te alie malamu e molimo mpe ekokóma na bakapasité ya réflexion mpe ekobenga bolingo bomoko kati na biso bana baindo bana ya mfumu Kimbangu mokakozwa na bino banso ndenge tolobi na leba ye bino baye bopesi biso ngonga na bino nde bongo yambo ya maso tozongisi matondo na tatakela likolo na se wapi oyo andimaki ete biso baindo toloba yango mbalombala tozala bongo bana ya yambo loposo ya tata mokeli na nyonso ya keli na barase nyonso oyo ezali race oyo aza tata mokeli aza korepresente botata mokeli na mokeli ya mosuni eza bongo biso baindo nde bongo tozongisa matondo mpo topona te bongo tozala baindo kasi na bolingi ya tata mokeli alingi tozala bongo baindo mpe bongo tozali bakulutu ya barasi nyonso matondo na ya biso mfumu Kimbangu so tolobi nzambe ebetaka bato mingi libaku kasi tika toyeba boye ete nzambe abotamaka kati na bana na bato mpo asala mosala ya bonzambe akozongisa libota na ye na nzela oyo yalingelaki bango bazala nde okomona ete bakobenga mpe basauveur mosusu banzambe na ebengeli ya compréhension pamba te nzambe aza molimo akomonana kati me amonisami na nzela batindami na ye donc ye moko nzambe akomaki mutu andimaki koobéi na baloi établi na nzela ya mwasi nde ekuki ya kobimela nde bongo ekuki ya kozonga na nzela na kiti nie ya bokonzi ya molimo za bongo susu la terre mama mabele porte ya kozongela nde na bongo mokakozwa na mfumu Kimbangu azali nyonso mpo na baindo kolongola mfumu Kimbangu eza bongo kolongola butu alors moto akokoka kolongola butu na mokili nde alongoli bongo mfumu Kimbangu soki mfumu Kimbangu alongwe donc soki butu elongwe mfumu Kimbangu alongwe soki mfumu Kimbangu to baresi kolongola ye donc moyindo mpe bongo azali efface si na surface de la terre mais soki azali soki moto akoka kolongola molili te da mfumu Kimbangu azali mpe bongo baindo akokoba kozongela ngbenda na bango ya bokonzi matondo na yaki mpavita bilaka na bango ekokisamaki mpe bongo bakoko na biso bavaillant combattant batelemaka mpona kobengana mondele atako azalaka na batolotolo kasi akendaka kaka ndenge moko mpe akokende
na spirituel, na spiritualité. Akendaki physique, c'est plan administration. Akendaki, ce que tikali akende c'est plan moral, spirituel, akokende kaka. Nde bongo na bana nyonso abilaka oyo na période oyo musunyo ezobenda, poto ezobenda, dollar ezobenda, bisengo ya satana bongo ezobenda, miziki ya zabolo ezobenda, kasi be batikali ngwi na misisa mfumu kimbangu te ifo mokakozwa. Eza facilité ne tumba otikala ngwi pe okoba na bitambi ya mfumu kimbangu 1921. Otambusa bomo lokola nsiku esengeleli e pesa meli mutu nyonso te mokakozwa na baye bazokoba etumba tokolonga etumba oyo suka nango bakita bamata moto munda kolonga matondo toye lelo le 25 décembre na calendrier gréco-romain. Bon, d'abord bango bayebaki le côté entre la bongo le poso pembe aza troisième race, aza leki ya musika oyo tata mokeli akelaki. Première biso la race noire, deuxième bongo la race jaune, côte asiatique wana nyonso ba chinois japonais baza deuxième race, baza baleki. Troisième race bongo eza bongo la race blanche, nde ba race wani balani des autres mo ekotaki nde epesi la race ebele. Nde omona tolobaka pena la race rouge te oza barabe po baza mix. Nde bongo ekosala ete tolobela lelo le 25 décembre. Le 25 décembre maimaleka eza mawa pe maimazokoba eza peka apasi. Balobi ezali feti ya mobikisi ya mokili mobimba. Donc feti wana ezwi bongo bana na kibomwana na yango ebasepelaki yango to pe botosepelaki yango na kozanga koyeba pe tozokoba na bana na biso na kozanga bongo koyeba. Or la race blanche il a tout copié. Donc calendrier wana ezala copie collée ya Égypte antique. Moi ba modification et subir au fil du temps. Parce que bango bayebaki kotanga te kokoma te ko calculer te. Et bazaki pe bolumbu. Entre la race blanche, troisième race. Donc, mtali bosa banda ko bomba nzoto elamba mutu mwindu. Mtali bosa banda comptage. Chiffre 0, tito mata. Calcul, mathématique. Mutu mwindu. Abanda ko calculer ba mètre mutu mwindu. Et mtabandi calendrier montre. Ordinateur. Tomataka likolo. Donc mutu mwindu, c'est vrai toza ba berceau. C'est vrai. Mutu mwindu bongaza misisa. Oya simbi nzete ya connaissance, nzete ya évolution, nzete ya développement, misisa na ngonde mutu mwindu. Kasi lelo baye ko former ba élites intellectuels africains na ba société et pe batiki virus kati na bango e ba komi sous ko vacciner biso mbala na mbala. Donc l'Occident a armaki bato bayindo oyo basibi formation epa na ye nde atindi kaka bango epa banele bango bayindo et ba continuer ko basala continuité ya société ya message ya refaire croire comme si l'homme blanc a supérieur ya l'homme noir. Donc calendrier yango eza nango ya biso.
mais lokola esibiraki mwa ba quelques modifications tozozonga sikoyo na calendrier na biso mais tozokóma na manaka ya bapaya yango tolobeli libongo le 25 décembre 2023 bien sûr balobi bongo eza feti ya mwana moko abotamaka nde bongo sikeli bongo humanité mobimba esepela. Pourquoi tokosepela feti ya un juif ya un hébreu ya Jésus les Nazariens tokosepela feti wana na ba raison nini? Donc feti ya Noël ezokumba nini na bomoi na biso bayindo? Feti wana d'abord Noël ezalaka tout autour ya mwana wana Emmanuel en anglais Christmas Christ. Donc ils ont retourné autour ya mwana wana. Or mwana ngo balobi a botamaki le 25 ans toza lelo biso awa na mikili ya bapaya neige comme déjà na moment ya neige ya snow. Donc balobi akutaki Marie akutaki bampate libanda ba prebi libanda ne epermetaki akota bota ndako bampate. Donc na neige déjà c'est impossible hein? Mutaza libanda bampate bakoka kobota na période oyo to bazaka na chaleur te ba c'est impossible na climat oyo ya bango mkili ya bapaya. C'était le 25 décembre neige kitaka mali ezaka makasi c'est pratiquement impossible na bandisi o Bible ye moko apesa. Kasi totuni ndeko moko aza pasteur, pourquoi bosepelaka le 25 décembre te? Nayebaki ete nakozwa kaka na mutamba lobi parce que un Jésus abotama le 25 décembre te papa bendis ototiko prélevé awa. Certes, c'est vrai. Ah, ya solo wana. Donc ozali kondima ete le 25 décembre eza faux. Oyo eza fausseté et oyo eza feti moko païen introduit ka tokobite kosepela ngo bango ba pasteur ba christianiser ba ya binzambi. A grande majorité basepelaka te bana conscience le 25 mais bakendaka kosepesaka bana tobine matondo siko nini esali yo oloba bongo parce que nature esungi yo belema naturel otali ke eza impossible na bendisi wana et bakoka kondima ete Jésus botama le 25 décembre wana kuna bo évoqué te que makambo ya Nzambe ne juge point, Rabbi ne change pas, tout est possible à Dieu. Wana bo évoqué en côté. Ozui ba indice, ba élément naturel. Oyo esungi yo ba ete le 25 za feti ya Nzambe te. Siko soki le 25 bozo boya ngo bino ba christianiser. Parce que vrai combo ya wana ba rendre bino ba chrétien par la foi mais boza ici te boza ba détenteur te boza na musisa wana te. Boza pena bana ya Christ te. Siko bino bo pesa biso date oyo Jésus abotama. Certes, ndimi que Jésus abotama vivant. Donc mutu a vivant faut abotama bon. Lokola Jésus abotamaki. Siko date na ye nini oyo ye abotamaki. Parce que Nzambe aza nyonso, Nzambe aza complet. Bolobaka ete Bible eza inspiration. Ce qui est inspiration, de faire na ba moins de détails, Nzambe kokite ko bosse na kotia bino date oyo ye moko Nzambe ngo Jésus abotama. Boza na date te ba pasteur. Siko bozo boa le 25 par rapport ya nini? Ote joango malile kitaki neige kitaka malile zalaka c'est impossible et ba pate ba brebis ba bota. Ah bon. OK. Tozongisi bango sikoyo. Soki eza bongo. Siko nenga nini
yambona omwana na basepele nanu abotama molimo est-ce ozondima ete molimo akoki kotia physique zeni o olingi koloba lingabi te molimo akoki koya kobota na mosuni azo sezinga biso kaka bien te toyebisi ete ange ayaki ayebisi Marie otrouve grâce devant Nzambe okokoma na zelo kobota mwana komone Emmanuel. Donc Nzambe elongo na bango na peuple na ye la race blanche. Est-ce que zondima ete molimo akoki koya po ange aza molimo miso musume mone zate aza esprit aye ndenge ni mala komaki na zemi ya molimo yeza physique wane komi domaine moko Nzambe tout est possible ndenge ni côté oboyi côté ozondima moni pauvreté spirituelle être pauvre en esprit yango wana au Bible eza kolobela pauvre en esprit zokoka te koyeba ba enjeu spirituel. Comment est-ce que l'Occident doit jouer jusqu'à preuve du contraire les Africains? Donc, Jésus a quitté pour la zemi, il y a molimo santo, il y a esprit. Donc, il faut à la moitié esprit, moitié physique. Pour ton dima et à la zemi, il y a molimo. Parce que, ils ont encadré te kobala na loi naturelle wana kuna bondimi bikama Nzambe ya wabengaka aliénation yango wana mentoya olobi bakondima kaka nyonso oyo komama na Bible donc ndenge bakomaki ange ayaki ondimi comme les 25 bakomi yango te yango oboyi ondimi te bon matondo sikoyo nani anga kumba Bible en Afrique nani akoma Bible wana inspiration tomona ngo te mais liboka mutu koma papier musu tomoni donc so tomoni papier cela veut dire ça œuvre humaine donc mutu mutakoma po inspiration eza élément te oyo eza kondimisa biso que c'est vrai ça inspiration tomonaki yango te toyebi yango mpe te tomoni baécriture oyo ekomami e soki bango bato balongolaka le 25 wana ete sikoyo bazongisi yango bango moko di manière à dire notre parce que même Judas akoma même Marie mama ya Jésus akoma même Judas akoma l'église catholique atia yango te na compilation ya Bible akotisa yango te akoma yango te mambo manzambi mambo mangolo siko na tuni ye soki odimaka oyo Bible akomi siko ndenge nini yo oza kondima ondima ete tata na mama wana baza bapara na yo po Bible komi mama na Bible na Bible mama na zate papa na Bible pe azate donc bapara na Bible bazate ndenge nini yo bota mo ndimi ki baza bapara soki ondimaka oyo Bible elobi donc kozala christianisé eza kozala lipungu pungu donc si bakanga ye bazo pumbwa bazo contrôler partout pasi yango wana mais simba boye lokola ezali feti ya bapaya ya mobikisa bapaya soki tozo continuer kosepela yango to kosepelisa bana ezokumba nini eza kokumba pauvreté en esprit na bango ezala faible et eza dia ko affaiblir âme ya l'homme africain être ya l'homme africain déjà na kibomwana akozala dia na ba faiblesse ozala dia soumis peut dominer devant ba descendant bana ya Christ Jésus pour les azo sepela fête o aza autorisé nango te botutu wana ezokumbele négatif eza ko affaiblir ye yango moni kozala pasi moyindo azala na kolinga ndeko na pamba te atondisami na milimo ya bapaya négatif pedi eza feti ya bosatana mpona un africain
Donc moyindo akoki ko sepela feti wana parce que eza déjà kobenga bamilimo négatif ezingela bana na biso. Tokanisaki toye na mikili ya bapaya na bana lokola bakokoma supérieur bakozwa mapapu bakokoma égalité ya mundele nzoka eza erreur eza nkatu eza bongo te. Lelo baotanga éducation oyo eza déjà libaku obstile na tradition na biso. Problème ya bajare ya kopona basexe mwana abimaki mobali akokenda zongeli akomi mwasi. Bango tu ana na mikila bapaya notion ya virginité bayebi yango tu te. Ce n'est que normal bana basakana pona bango. Oyo biso to bana benga makamba salité pana bango eza normal. Donc l'Occident aza so no fandi otali au mona ete tokoki te en aucun cas même virgule na bango kolanda yango. Baza au contraire na biso ya nyonso. Lolenge tosala ete bana basepela et toza déjà kondima bana bazala ba auxiliaire bazala ba sous bazala ba déchet ya bana ya l'Occident lobby. Ce qu'Afrique lobby za bana otozobota déjà ko initier bango na fête ya Noël ya Christmas eza déjà kotika l'homme africain à lobby azala dominé na l'homme blanc ya lobby. Et ndenge nini bana na biso bako se faire face parce que au mémissier déjà béton na mutu na ye oyo ezo peser dia koleka yazo kola nango et devant un ennemi moya bundeza te déjà ozo kange basinga na maboko ata bakotanga classe moko omona certain niveau émergence ya l'homme noir esuki parce que mili mwana ezo peser kati neza ko benda yezo zongise sima pona ni déjà initiation ozo kene ja kolakisa ye asepelaka le 25 décembre kolie na différence ko sombele lamba veli bosali mukolo wana décoration déjà bobengi bo invité bino moko molimo ya zabolo ya satana elata bino bozali soumis affaibli dominé devant bana na ye bokoka te ko faire face parce que bango bakozaka bankoi soit disant lieu en tribu ya Juda yo sikoyo komaka mpate et devant bango bakodom yo zaka na devant moko kimaka mbango salaka ba fenti batamaka kaka siko nkoya zotambo na fier na territoire na koyoko ya pi ya zuiso lobika muke armée opposition et mbamoko azui ko azango posa donc bokoka te mili mwana eza ko permettre te même kondima kozala ensemble na ndeko na yo même kolinga ndeko na yo ezopeso motema wana te donc vumi kutu mupaya opesa avantage kopesa avantage ndeko no moyindo déjà bandaka ndeka tosepelaka feti ya Noël wana biso bakulutu biso para ya lelo bana oyo ezalaki lobi ya koleka tala lelo sort na biso donc tozokoka te kolingana mpona bolamu na biso mais soki kaka matanga likambo eza tosangani ya kozala pa ensemble makambo mpe eza kaka tokoki te kosangana mpo te asikoyo vi na biso kosuka ndenge nini ndenge ezokende 5-10 personnes tokotia mwa 1000 mwa 10 000 tosali na biso mobi c'est possible tosanganaka te mpona biso tozosangana kaka na ntango pedi boza kaka wana mpona kolela mpona mpasi bokufeli bakangi mutu nde bosangisi mbongo mais bokoka te kosangisa mbongo mpona émergence na bino mpona kosala kobimisa mosala bokela misala bapetise moyen entreprise bokoka te osala baentreprise basociété nyonso esalamaka na pluriel tout est pluriel yo moko kozwa temps mpo okoka kobima koémerge fo bato bazala mais tokosangana ndenge ni parce que milimo wana ya Noël ya Christmas déjà esafaiblisa biso déjà eyinisa biso kibo biso nde ekoba lisusu na bana biso siko nani akoya ko relever Afrique akoya ko relever défi Afrique l'Occident bana na bango bada préparer mpo bakontinue ozalaka ko top bachinois mpe ndenge moko et Afrique
bafricain baindo et toza na biso mobikisi Fumu Kimbangu. Donc tokoki nde kosepela le 9 mars o Fumu Kimbangu ayaki na nzoto ya mosuni o nzambe na biso ayaki kobotama na nzoto ya mosuni 1889 Fumu Kimbangu le 9 mars. Soki tokosombela bana tokolatisa bana à la différence tosala ngo mokolo ya le 9 mars pamba te ezali mokolo oyo Fumu Kimbangu nzambe ya baindo tata mokele ya baindo andimaki toya kobotama na Mbanzakamba na Mabela Bilaka na tata Kuyela na Nengwa Lwezi oyo babotaki Fumu Kimbangu wazaki bongo mokolo baindo po azongisa biso na nzela andimaki pasi na nzoto na mosuni po azali tata ya baindo pe mama baindo yene mokolo baindo. Soki tokoyeba Fumu Kimbangu te mateya na ye te ekozala biso pasi po Fumu Kimbangu akei maketa za atiki bangunza atiki nsiku na simono anza loi de la création mpona kotanga liso baprincipe spirituel ancestral oyo bakoko na biso bayebaki baconnaissance oyo ezalaki ya matata koleka olia lupuso mpe mbaye ya molom nora bino ya moto oyo aza nzambe connaissance na Fumu Kimbangu atikeli biso bangonza biso baindo pamba te eza na problème moko te maladie moko te koko so moko te yaki sans koko aza na connaissance na tout a été réglé par la pouvoir ancestral. Njoka mutu afungola makambo na Fumu Kimbangu ye mosiko aye kobota mais amonaki Fumu Kimbangu leka telemaki le 6 avril 1921 bahôpitaux ekangamaki tout problème ezalaki résolu Fumu Kimbangu le a telemaki mpona kosakola sango malamu parce que ayaki na botata mokili nyonso akokoka na mosuni et belge amona masivi na ye akoka te kodétruire corps physique ya Fumu Kimbangu eza na sauveur moko te baluka bakanga ye bakoka te sauf Fumu Kimbangu babeta masasi badinamiza batya na batono azala esko message na eza moto makasi mabakanga ngo eza te tilo Fumu Kimbangu azotoka kaka yango wana sango oyo eyeli yo senga bolimbisi ndenge oyebaki te ndenge faiblesse ezwaki yo distraction ezwaki yo ya kosepelisa bana fete ya satana ya zabolo tona besoin bana biso lebaza na moto ancestral na pouvoir ancestral na bokasi ya kati parce que mayele fandi na Fumu Kimbangu na bakoko na bango na cerveau oyo euti uta bakoko na makila e ba vibrer na botata mokeli bana na biso lobi balonga kozala ba déchet balonga kosala loposo pembe e baya baeta Afrique bango bato bakotombola ngo lobi c'est botombanda kobatela bana na biso lelo christianisme eza bosatana yo bango mbalombala pasteur apôtre docteur évangéliste prophète soki aza kaka noir c'est un faux parce que eza baministère oyo eza propre ya loposo pembe e ava bakende nde batikaki bamarionnette na bango bacontinue œuvre na bango mpona kofaire endormir davantage bandeko na bango engonge ekoki christianisme ekobima mabele ekobaa na Congo fe bima epa ekotelaki na nzela ya Rwanzinga nku ye mokonzi na ngoya koya lisusu kobimisa christianisme déjà befe nango eza palpable ebandi tozongisa boyindo na biso na nzela ya kondima te ya Fumu Kimbangu oyo bangunza bazopesa tobatela bana to bana bazali Fumu Kimbangu ya lobi so toza ba Fumu Kimbangu alingi bazali ba Fumu Kimbangu alobi tobatela bango po bazala bokasi ya Fumu Kimbangu ya okoka alobi barenverse tendance oyo toza domine suni ogekoki africain azwa makambo na maboko tozwi lo chance ya opportunité bangunza bazoloba mbala wa mbala moka kozwa na tata mama s'abonner aimer émission panze émission esala ete elamusa bandeko baindo matondo.